peuple congolais mikolo oyo tokomi na système ete Faci ateki mboka, Faci abrade mboka, Faci akorumela te, manda oyo akosilisa ngo kutu te. Bakoboma ye, bozela, akorumela te, bakokanga ye na CPI. 2 ans. Kutu, 3 ans ekokoka te. 3 ans ekokoka kutu te. Bokomona ateki mboka, azazoba, ba piége ye. 3 ans. Manda oyo ekosila te, bakokanga ye. Manda oyo ekosila te. Bokomona makambu ekoleka monteke pela na Congo 4 ans. Seka oyo kutu ekokoka te, bakokanga ye, azazoba, ateki mboka, mboka ekei, Faci ateki mboka 5 ans. Sikoyo deuxième mandat. Faci a triché. Mais bien aimés, parlez encore, aidez-nous à parler encore. Nous, on avance. Président, il est élu de Dieu, il est notre président. Ndekolangai bo matabo kita, bo finga ndenge bolingi, bo sala oyo nyonso boko sala. Totikali na Poutine moko, Poutine d'Afrique, numéro 1 d'Afrique. L'avenir d'Afrique, c'est notre Poutine africain, Félix Antoine Tshisekedi, Motemaya Afrique, Mobimba. Libérateur de l'Afrique, président Oyo Mindele, Komi Kobangaye. Président Oyo, Batu Nyonso, Komi Kobanga. De Kolangaye, Bako Sabinote, Tozui, homme fort. Président Félix Antoine Tshisekedi, Aye Kolongola, Congo, Kozongisa, Congo Narai. 5 ans Oyo, Bozela, Boloba, Boganga, Bofinga, Poutine d'Afrique. Je vous dis la vérité, na Congo, président Moussousou a salité. Président Moussousou a salité. 4 ans après, 4 ans, il y a mandat Oyo pour changer constitution. Président Azungili Soussou, Boko Loba, Boko Finga, on a besoin de ça. On a besoin vraiment de ça. Et bien, il y a Congo, pour continuer, Kosunga Biso, il y a Kofinga, car notre Seigneur Jésus-Christ, Bafinga qui est, car il était fils de Dieu, prophète Kimbang, la vérité, Bafinga qui est, car il était dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Ayaki la grâce, la puissance. Il y a notre Dieu, Bafinga qui est, Moutounyoso Oyo, a Simbi grâce. Il est rempli dans Saint-Esprit, Bafinga Kaye Kaka, Bafinga Kaye toujours. De Kolangaï, Bo Sunga Biso, Nakufinga. Bo Ede Biso, Nakufinga, notre président, car il est toujours là. Sabino, Toko vivre te. Samafinga Labino, Toko vivre te, s'il vous plaît. Ede Biso, Yakofinga, notre président, car à Kolongwa, les lotés, pour profiter, Nakofinga, notre président, car élu du Seigneur, Mutu Oyo, Bafinga Kamingi, Yewanande, Moponami Nzambe, Nzambe Aponakiye, Pona Congo, il est le seul président Oyo, l'avenir de l'Afrique. Merci, ici c'est Médium Congolais Télé.